Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. C'est toujours votre frère, pasteur Jean-Claude, na ye na mwa lombango mpona komi exprimer lisusu mpona kopesa pensée ya Nzambe. Donc makambo oyo nazoloba ezali toza kopesa révélation et puis mosusu tokopesa lisusu na conseil. Na kati ya révélation, bon avant nano toloba nayebi ke na kati ya groupe oyo nalobaki na ba audio précédent nalobaki ke eza na bato oyo bayebi ngai bien, ezali na papa Yavka Kare, ezali papa Philippe Musangilai, mama Eliane, bato ebele bayebi ngai na kati ya groupe oyo, bato ya Este, bato mosusu ya Kinshasa kuna. Pour votre information, na ba oyo bato ya IDPS, bato ya Union Sacrée baza na kati ya groupe oyo. Ba mosusu babengaka ngai, ba mosusu bino moko boyebi comportement na bango eza na ba mosusu akobenga yo mpona kointimide, mosusu akobenga yo mpona apesa ye ba pensée na ye soki nakolanda ide na bango mponga mpe nami adere na kati ya pensée na bango. Bon, c'est comme ça, mboka ezokendele nango. Mais eloko nalingi naloba ezali nini, tozalaki na kati ya prière, tozwaki ba message eza ebele concernant mboka na biso. Mboka na biso na ndenge tozokende, soki président aza mayele te, soki azongi na bomoto te, donc ye azodirige mboka comme ndako, ndenge adirijaka ndako na ye, bana na ye, tomoni makila kotanga. Donc président ye azozwa makambo na je, mais batu oyo baza ba ennemi na ye, bango bazozwa makambo oyo na seriosité nyonso. Donc bango pona bango ou soit koboma ou soit kodétruire mboka oyo. Mais ye président azozwa yango nete maseki, nete blague, ndenge azokende nango. Eloko tomoni président alali na se, azotanga makila eza kotanga ye, donc na janvier, février, mars. Donc soki aza souple te, Nzambe aza kolakisa babisika nyonso azokende bapays wana, bango nyonso basi bazwi ordre ya kotika baporte polele, malgré ye azokende koluka barelation wana, azolekisa ata na ye pamba. Donc bato wana basi bazwi ordre mpona kotika baporte polele mpona banguna bakota. Donc ekosurprendre biso soki président aza souple te, donc tokozala surpris biso nyonso, tokosituka makambo ebebi. Donc souvenez-vous na histoire ya depuis Mobutu, Kabila, ezali kaka na ba moment oyo ya ba janvier, février, mars nde babiloko ya mabe wana esalemaka. Mais Nzambe aza koconfirme que si le président aza souple te, donc c'est-à-dire ye asi akoma agneau, aza kokende ye moko komipesa na maboko ya ba ennemi, croyant que bato wana bango baza koyamba ye avec amour, avec confiance. Non, bato wana basi bazwi déjà ordre ya koloba ke botika porte polele po monguna akota asala musala. Donc président alongola nano esprit wana, atia esprit wana ya aza komona net aza kodirige ndako na ye, net makambo azosala, c'est comme si eza théâtre, c'est comme si eza baje moko mike, akosala yango na intelligence na ye. Non, pour votre information, eloko oyo ekosalema mpona Nzambe aza témoin te, ezali suite ya orgueil ya président. Pourquoi? Parce que Nzambe apesaki président azwa place oyo, ezalaki premier point, il fallait président azongisa nano bomoko na kati ya mboka, c'est-à-dire que ba Congolais bazala ini
nde eloko ya liboso nzambe apesaki ye. Ya mibale nzambe apesaki ye ezalaki nini? Donc c'est-à-dire alongola baoyo nyonso baza kotrahir mboka. Ya misatu nzambe apesaki président ezalaki koreleve ekonomi ya mboka. Mais chose grave, nzambe aye kotala ke lui-même le président ye moko nde azali numéro 1 ya kodétruire mboka oyo. Donc c'est-à-dire lui-même appuye mboka oyo en désordre. Donc ye nde atiki bato wana bapie mboka en désordre, ye aza komona yango atiki yango. Deuxième point, akotisi division na kati ya bakongolais. Donc le premier tribaliste aye kobima ye moko. Troisième point, le président donc koboma esi ekomi nete mai bato baza komi bomana, mais lui aza kuna te, ye kaka ba déplacement ba voyage. Alors nzambe asi alongwe, nzambe asi atiki ye. Et puis quatrième point, président si akei kotouche na ba interdit babiloko oyo nzambe apekisa. Donc babiloko mobutu atushaka la babiloko wana ya ba Rose Croix, babiloko wana ya ba maison, nzambe apekisa. Nzambe alingaki asala délivrance na mboka oyo po ezala mboka ya bakristo, mais président ye kozongisa biloko wana. Alors c'est à partir ya wana nzambe asi atika ye. Mais nzambe lokola aza na bolingo na ye aza kolakisa basali na ye. Donc c'est-à-dire si le président continue ya kosala mutu makasi, ya kosala orgueil wana, bino bo garde numero na ngai, mutu na mutu akopesaka ngai raison. Alors nde biloko wana nzambe azokolinga kohumilie président. Donc ndenge basalaki président Kadhafi na mboka na ye. Alors eloko nini nzambe alakisi lisusu? Donc c'est-à-dire quoi? Notre président il faut nzambe aza kolakisa ye azongisa bomoko na kati ya mboka. Akozongisa bomoko ndenge nini? Na ndenge nzambe aza kosenga ye, c'est-à-dire amikitisa, abengisa tous les leaders congolais, alongola orgueil, amikitisa po abatela bomoi na ye. C'est-à-dire quoi? Abengisa tous les leaders congolais, alongola na ba oyo baza na kati ya prison, bafanda, basolola. Soki basololi tous les leaders à partir ya kosolola, tango bakozwa compromis, bakongolais bakozonga na bomoko. À partir ya wana bakozonga na bomoko, parce que chaque congolais na kwe na ye akomi retrouver amoni ke leader na ngai ye pe aza na kati ya réunion wana. Donc après kosolola ba leader wana bakozwa siko musala ya kosala ke tozonga na bomoko, totika makambo ya koboma na biso moko, totika makambo ya boye ya boye ya boye. Ye président akomona ke soki asalaki makambo oyo avant, soki asalaki makambo oyo avant, mbele pays na biso ekomi na ba niveau oyo te. Donc alongola babiloko nyonso wana, baoyo bazopesa ye ba conseil ya kodétruire mboka oyo, landela ye, oyo kanga ye, oyo sala boye, baza kodétruire ye, parce que mutu akozala victime ya liboso eza kaka ye moko président. Bao mosusu bakokima, bakokende bamboka mosusu, soki mboka ekomi bien bazongi bakontinue. Souvenez-vous na histoire ya Mzee Kabila. Quand Mzee Kabila est mort, batu nyonso oyo bakima bamosusu bakenda libanda, bamosusu après Kabila tango azwi pouvoir, bamosusu bakomi kozonga, nde batu wana basalaki elongo na Kabila fils. Donc président azala mayele, asi asali déjà 2 ans, atika makambo wana ya babiloko azozwa ba décision, na benga na baoyo, na neutraliser baoyo, na sala boye. Donc aza komi détruire ye moko aza asi ami pointe arme ye moko, liwa ekobima kaka na kote na ye moko. Donc nde eloko nzambe alakisi biso. Donc c'est eloko ya liboso oyo il faut asala, abengisa tous les Congolais
ba oyo bakima baza libanda na ba oyo baza na kati ya prison na ba oyo baza na kati ya mboka na ba oyo baza kobundisa mboka bafanda na table basolola uniquement pour le Congo. Akomona ke liwa wana ekokende mosika parce que eloko tozomona tomoni makila ezotanga makila. En plus, troisième point, eloko nzamba lakisi biso ezali guerre, tomoni guerre tribale ekobima na makambo tolobaka yango na ntango azwaka pouvoir na 2019 tolobaka yango ke ekozalaka guerre moko tribale ekolamukaka bakongole bango moko bakomibomaka likolo ya président. Donc c'est-à-dire à travers lui ye moko nde asi adivisa déjà bakongole na ndenge aza kokanga bapoursuite babiloko boye. Donc bakongole baza kovivre na hypocrisie donc bazozela kaka mokolo oyo nini moko occasion moko oyo ekolamuka. Donc makambo moko ekolekaka président akozangaka moyen ya koneutraliser eloko wana. En plus eloko wana tango ekolamukaka ekokotisaka même pillage na mboka oyo. Alors nzamba aza kosenga na président azonga na bomoto atika orgueil wana. Ce n'est pas lui, c'est Satan qui fait ça. Satan aza kokosa ye. Satan c'est-à-dire bato baza pembeni na ye moko ndenge aza komimona ami sentir ke akomi déjà na plafond moto akopekisa ye aza te. Mais eloko ekopekisa ye ezali liwa nde ekopekisa ye. Mais biso toboyi ke akoma na niveau wana. Nous avons besoin ya komona président à vie président ndenge tozomona Kabila tomoni ye pe soki oyo akozwaka chance kozalaka nani a continuer. Mais tokomi komona ba président nyonso mibale bazali à vie baza kopesa na kambote na ndeko na ye Kabila ekozalaka bien makasi ke tomona makambo oyo elingi esalema parce que mindele nalobaka na audio oyo précédent nalobaka ke bakokende na ye na Angola ye amonaki ke ake kosala traité ya coopération ya nini bilatéral. Non, derrière makambo wana c'est l'Angola nde bazopesa ye mission na ba pays oyo nyonso oyo entouré biso même Zambie basi bapesa ye mission. Donc c'est-à-dire toza déjà na problème oyo ya mabe. Ça c'est ezali koloba ya Nzambe. Donc président azala souple nde loko tolingai tosenga na président na biso azala souple. Soki aza souple te yaza kozwa kaka vol akei akie komona o président amoni président oyo pour lui azomona ki a convaincre bango azoconvaincre bango te. Donc basi bazwi ordre, je répète encore, basi bazwi ordre ezali makambo ezali kosalema Nzambe azobimisa ngo libanda. Président soki olingi Nzambe ahumilie yo continue na basheme wana. Soki olingi ke hémorragie oyo ekatana bengisa bandeko na yo bakongole bandeko na yo nyonso bao baza libanda na bao baza na kati na ba oyo nyonso bazali na kati ya prison bimisa bango bofanda na ba oyo bazobundisa mboka bofanda bosolola uniquement mpona mboka. Longola orgueil okomona ki okosauve mboka okosauve na bomoi na yo okosauve même famille na yo na ndenge tozomona famille na yo bamosusu bakozanga esika ya kokima na ndenge Nzambe azolakisa bamosusu bakozanga place ya kokima parce que déjà tension na kati ya bakongolais ekomi na niveau ya mabe. Donc tozovivre na oyo balobaka na hypocrisie. Donc malgré okende place soki omoni bato batondi ezali mbongo nde ezosala bongo mais na kati ya mitema bakongolais sans mbongo mutu moko te akoya. Donc bao nyonso baza kovivre pembeni na yo bazosala le corbeau et le renard. Mais mokolo susi na bango bamosusu bazoloba ke akufa ta kokufa mais ezala souple nde eloko Nzambe asengi ke ezongisa eloko wana bomoko na kati ya bakongolais. Merci. Bonjour papa. En plus yo kutotekaka pe mame lupangu na yo pona ko investir na ba makambo wana pona ko sunga mboka. Yo penda au sacrifier même lupangu na yo. Je connais bien ton histoire, c'est maman Eliane.
Je connais bien ton histoire. Tu sais qu'il a même papa pour la nuit qu'on est côté le pango. Le lobo moi sina bana ba comme côté lingana de gauche à droite pour na koluka banda ko fouter là. Ah, est-ce qu'on a ko yoka lisusu parce que lisapo oyo ndoto na yo oyo osobetela biso yango déjà. Na yo ki yango lisusu bandeli yango awa na les révolter. Mokili eza matata. Papa, soki ndoto, soki prophétie, soki vision. Oyo ke Félix akozala humilié. Eza kaka pa na yo te bandaki. Ba oyo baza na bango, mponga naza nango nyonso, ba oyo babanda na biso makambo ya Félix depuis le début. Bako koyeba yango Rebecca. C'est Rebecca mwana biso moke, alekaka aloba yango. Et puis azo continuer koloba. Ngana zo ko accueillir kaka ba prophétie na ye et puis la tala ka conduite ya makambo ya gouvernance ya Félix ningezo kende moko na moko comme la boîte de Pandore de Pezel plutôt comme la boîte de Pezel ezo panzani tozo kokotsa moko na moko oyo mwana wana lobaka ezo kokisama pe lelo ezo kokisama lelo mwana wana pa lobaka ke akozanga pa ya kokimila bamboka yose ekoboya ye botalisa biso lelo Félix azana nani Félix azana nani alobaka muto yo boto obokolaki na ndaku obateli ye lokola nkosi lobi ye mutu akobaluka kolia yo aprotegeaki nani ezalaki Kabila lelo Kabila ye wana komosangana na bato ya opposition mpona nani mpona Félix lelo Kabila peuple akomi kolela ye na minute so Kabila bia tia mutune na makambo mboko lelo oyo aya modeso akoya peuple ako accompagner na sima bakolapide nani bakolapide Félix il sera lapidé malembe tokindi tozo komba mwana wana Rebecca alobaka motema oyo nzamba akopesa Félix ekozala motema ya Pharaon. C'est le mot qu'elle a fait sortir de sa bouche. Akokangisa motema na ye comme Pharaon. Nyoso bakomanda kolobana ya banda koyoka te le contraire l'olende kolata nzoto. Tozo mona ngo lelo non. Félix azokanga motema nyoso bazolobana ya ni koyoka te. Akomi mutu ya lofundu. Omeki aluki akangi yo ma papa na mini chonga na za même libanda Congo na kima déjà je crois ndoto na yo wana obetaka yango swati na le Sauvo le Congo et le UDPS et pas ya Clément Mouyamba ou bien na Parlement debout et pas ya Morning Star entre les deux forums wana nde place yo betaka le solo wana mbala liboso nde place nga na tikala koyoka yango papa. Pour ton information, bato ala nyonso to silisa bango tozala rappel suna bango te parce que bazaki bato akosa leka ezala Badi Banga Godé Badi Banga Morning Star ezala Clément Mouyamba Poutine KGB bazalaki bato ya lokuta bango bazako memaka biso na kati ba forum na bango polo bikulo to salande campagne na côté na bango ba utiliser biso tango biso te ko comprendre peuple averti. Surtout nga yo muna telemaki mutaliboso benga Philippe Musangela ina pembeni ya kuyebisa yo nini to elekana kikuna peut-être ozalaki au courant peut-être pozalaki so couranté to sila nana bango je crois ba audio na bango boyo ka tambula ka suste ndenga zalaki mikolo nyonso bazo ya breaking news ezalaka susute po audio tambula ka so tembe tozoka ngo petit awa ti tozoka ngo susute ça veut dire que ponga na bimisa bango na poasa polé na faire comprendre na ba congolais nyonso ke baza batu na lokuta bazo kosa peuple congolais yo je crois boyo kaka yango na débit Clément Mouyamba zolo ba azo talisa biso nyonso elekaka na présidence ti na ndako Félix on était ensemble même avec Philippe Musangela to travailler na bango. So tozu biloko euti na kati ya bureau bata Félix bazo pesa biso to pesi na Clément alobi soki tozu euti na ndaka Félix to pesi na Clément Mouyamba alobi juste après quelques jours ou quelques jours avant
Toko mana tango ya ba élection Clément Mouyamba a changé a comme que ba Félix c'est le moindre mal et pourtant yemo yaki awa ebisi biso ki azali agent ya balkanisation et ce qui n'était pas faux c'était vrai aujourd'hui tout le monde ndenge nini aza ko même négociation na ena nanga ebisi nanga bamboka oyo zui tikala na ngo kuna tika biso tikanga kaka tranquille côté na ngai bozwa na bino bamboka wana bo certifier yango peuple déjà na bani koloba la peuple ke bamboka nyusu tu bozo remplacer batu nazo préparer déjà peuple wana mental sinanga mutaboyi nanga boyi alobi na bituma nangeza pona kozwa moitié ya Congo te je vais prendre la totalité du Congo je vais un Congo l'entier et non indivisible nanga uto pesa réponse soki bozalaka na ba numéro wakacha bobenga ebotuna ebokota na ba live balekaki mukolo na ba lobby yango pe polele na ba live ebele balobela kiango bazo décortiquer lettre oyo Félix atindi na nanga pour la négociation c'est nanga qui n'a pas voulu sa proposition nanga boy ABC na pesio option mi balé soit obimi na yo na libota na mobimba bako sécuriser yo obimi na yo kei o démissionner soit olingi te vanda wana tokoya tokokuta yo tokoyeba nini ekoleka na nsima me ngana zwa mboka po mboka lelo oyo to déclarer koto indépendance po mboka ekabwana tokosala yango te parce que c'est pas ça le but de mon combat nazoya na bitumba te mpona kabola Congo naza na besoin nde tokangisa mboka nyonso esika moko et puis yo nde obima na moto ya mboka okende na pesi yo possibilité tango ayoki réponse nanga nda économie nomé binoma noma na ebo moni mikolo ya économie nomé bato en désordre et comme ti na ba chef ba Rwanda na mutu ya ba armée azo continuer ko sala kaka bêtise sur bêtise siko bato balobaka na biso ke nanga zo ya na ba Rwanda siko soki nanga zo ya na ba Rwanda ba recrutement oyo bazo sala mikolo nyonso ezaka ba Rwanda bano bazokende kotaka na kati ya gouvernement ya nanga kuna na kati ya armée ya nanga ezaka bana ba Rwandais et en plus na lingina tout na lisusu na bakongomani oyo bazanga buwanya pe mayele soki nanga zoya na ba Rwandais Félix akeko nommer sous ba Rwandais po ba Rwandais na ba Rwandais babunda na nanga est-ce que beaucoup comme la place wana Rwandais na Rwandais donc ba Rwandais ya Félix na ba Rwandais ya nanga o bino bolobaka nanga za na bango babunda bango na bango pour l'intérêt à l'intérêt à Félix. Est-ce que vous avez réfléchi un peu? Tozo Kende, mais je vous assure que tu recommandes. Nous avons à préserver son avenir et à moulay comme ça, tu es n'engé to suka. Babi atabuto yindi suka tongo etanaka, atambule noki suka e katanaka. Tozali, tozo Kende. Na sepeli koyoka pastor. Na sepeli mais moi c'est Maman Eliane peut-être numéro comme tu l'as changé qui parce que n'a qui déjà libanda donc je suis là na année passée oyo uti koleka nazwaki une délégation na propre moyen na biso batu ya présidence nous sommes allés visiter Baïzine j'ai tous les preuves ici toboyi ko citer bakombo ya bato nous sommes allés là-bas tango tokomi mutu wana asali dépense ya babillet ya bato tokendeki plus de 6 personnes donc na présidence babimaki plus de 5 bao nyonso wana bazokende kaka boye mais monsieur oyo partenaire wana abimisaka mbongo afuteli biso nyonso babillet bavisa apesi biso na mwa quelque chose na maboko nous sommes allés visiter to visiter baizine ya biloko ya transformation ya biloko ya kolia après visite ya ko visiter ba biloko ya kolia wana namoni bato oyo délégation tokendei na bango babengisi ngai balobi o il faut tout ça la shopping j'ai tous les preuves ici toke basali shopping nga pe nazwaki basali shopping tozwaki biloko ebele
après sikoyo kozonga tobandi kozonga bato wana babengisinga balobi o yebisa mutu na ye tokozonga boye te apesa biso baenveloppe na biso. C'est là où le monsieur abengisaki nga alobi non mon frère, normalement moi je suis un homme d'affaires, nasali oyo oexijaki ngai, oyo osengaki nga nasala nasali. Bino boza na problème na mboka na bino mpona makambo ya biloko ya kolia. Nga na mi porte garant akoloba ke nakotisa biloko na ngai en plus na crédit, napesa bino biloko ya kolia en crédit. C'est là où mutu wana akomaka éveillé alobi bato oyo na ndenge bazokende na ngai peut-être nako perdre na biloko na ngai. Alors mutu wana alobi non tokende tosigné nano bacontrat, soki tosisi kosigné bacontrat nde nakopesa bino baenveloppe wana bolobi. Nous sommes rentrés à Kinshasa, tango tokomi bayambi biso tosali basigné MOU, basigné protocole d'accord. Après kosigné protocole d'accord, il fallait maintenant basigné contrat. Contrat wana baétablir contrat. Mutu wana alobi bon lokola nazopesa biloko ebele en crédit, tokotravaille ndenge nini? Tokotravaille en partenariat, biso memeli biso biloko toteki tofuti. Alobi non wana eza garanti te, vie ya comportement oyo balakisaka. Or mutu azalaka déjà prêt ya kopesa biloko wana. Bo vie ya comportement atali kaka alobi nakobongisa mbongo na ngai. Nde alobi non soki napesi biloko par exemple ya 5 milliards, 3 milliards, 5 milliards, comment je peux récupérer ça? Tokotravailler ensemble, biloko apesi. Alobi non bopesa nga garanti kasi. Na ndenge namoni ke tokomi na niveau moko oyo ifo nazala ngai pe souple. Mais kala azalaka andimaka tout makambo nyonso, mais vie ya comportement na biso moko omoni tobloka lisusu makambo. Me nayebisaka mutu wana bandeko na nga bakongole baoyo baza na présidence, alobi botala après 2 ans ndenge bosali boy, après une année ou deuxième année Kinshasa oyo crise moko ekokota ya makasi, to profiter mutu soki akotisi 20 bateau 30 bateau ya minene wana ekoti, mwa moko ekoti, mwa mosusu wana ekoti, soki ekoti 3 fois en plus alobaki ke akobengisa ba milliardaire ebele ba oyo bakoya kosunga biso pe. Amoni mutu andimi afuteli biso tout. En plus même makambo ya bavol oyo situation toza nango ya bavol na kati na groupe ya baegyptien wana namemaka lisusu bato oyo bazalaka na bavol na bango na kati wana bayebisaka ministre balobi nous sommes à mesure ya komema même 40 avions 40 vols ici oyo ekosunga république, oyo ekobanda kosala même na baprovince, oyo ekosala local na oyo mosusu ekobanda kobima libanda ya mboka. Mais bopesa me tomoni tarmac na bino ezali mabe, bopesa biso totonga yango, bo expliquer biso tokotravailler combien d'années. Mais quand nous sommes allés voir mosusu alobi tozwa ba université, quand nous sommes allés voir ndeko ya président, kaka grand frère ya président, pona je crois grand frère ya président kombo na ye ezali ko échapper ngai soki na mi rappeler grand frère na ye. Quand nous sommes allés lui voir na kati ya bureau na ye ezalaki soki ozomata na boulevard du 30 juin ozokende vers Seni, ezali na banque moko ya munene oyo ezali na droite soki ozomata likolo na ozokende vers Seni. En face ya banque wana nde bureau na ezalaki na premier niveau. J'ai été humilié na kati ya bureau ya grand frère. Ole
atranche makambo lokola ba oyo basengaka ba commission ebele ole atranche makambo wana comme ngai na diskitaka na bango nalobi non mbongo bozosenga eza ebele bakopesa bino mbongo boye quand nous sommes allés là-bas grand frère ya président traitaka ngai comme un garçon de la rue un escroc voleur donc makambo elekaka mabe. C'est là où na basi nyonso wana naza komona ke nzambe asi akoma na colère. Donc notre président akosala eloko moko te oyo ekosepelisaka bakongolais, eloko oyo ekosepelisaka bakongolais susi le président aza mayele soki amikitisi alongola orgueil, eloko oyo ekosepelisaka tous les congolais ezali ke soki kaka asali dialogue ya kobengisa baoyo baza libanda, ya kobimisa baoyo baza na kati ya prison, ya kobimisa na baoyo baoyo baza kobundisa mboka na biso, baoyo soki bananga banani wana abengisi bango nyonso wana bafandi basololi uniquement mpona mboka na biso. Comment sauver notre pays, comment sauver notre nation, hein? Directement bomoko ekozonga, soki bomoko ezongi directement président kobima mayo jaune wana nde akobimelaka na grande porte. Toboyi makambo wana ya kobimaka na bambangu kokimaka uswat kokufa wana eza makambo mabe makasi. Mon président Fati, toyebi ke moi je ne suis pas politicien, je suis serviteur. Eloko nga naza kosenga na yo ba premier ennemi na yo bazali ba oyo za na bango na kati ya union sacrée, ba oyo za kosala poursuite na zongi lisusu, ba oyo nyonso za kosala poursuite baza ba ennemi na yo te. Ba oyo par contre ba oyo nyonso baza koluka bonheur ya mboka oyo zo diriger. To ngai na ndenge tozomona ke a partir ya yo mboka oyo ekozala délige. Donc mboka oyo mai moto moko ekopela yo moko kozanga moyen ya kokalme yango. Alors esprit ya nzambe oyo nzambe okendelaka na eglize kotikaka enveloppe na yo, esprit wana ekota yo po ozonga na mayele, ozonga na bomoto, ozongisa bomoko ndenge oza na mission nzambe apesaka yo. Mission, première mission ezali mission ya kounir ba Congolais, pas kodiviser bango, pas kokotisa tribalisme. Wana nde eloko nzambe apesaka yo yango wana po ounir ba Congolais. Soki osalaka eloko wana mbele na ba niveau okoma te, mbele oza mayo jaune moni yo moko nde obebisi suite ya nini ya makambo omoni koluka kozongisa mabe na babiloko ya kala wana, olingi nga pe nasala na bandeko na ngai or bandeko na yo nde ba pire ennemi ba oyo baza kodétruire yo a petit feu. Sala makasi Congolais nyonso aza ndeko na yo président, zongisa bango na bomoko, zongisa bango na bomoko, zongisa bango na bomoko. Ba oyo baza na kati ya union sacrée baza ba pire ennemi na yo. Donc bango bazoluka tango kotaka ta na hôpital ba mosusu basambelaka okufa. Batu ya union sacrée wana nde ba pire ennemi na yo. Bango bazolakisa yo mino me na kati ya mitema na bango baza wana mpona kopie mboka, baza wana mpona kosekisa yo te, baza wana mpona kopie mboka, basomba bandako, basala boye me mpona koréduire, mpona kodétruire yo. Si aujourd'hui ozali ini na ozali bakongolais baini yo, majorité ya bakongolais baini yo, premier point ezali yo moko président. Yo moko président na eloko olongwa na mission oyo nzamba pesa yo ya kounir ba Congolais. Tu as préféré ya kotravailler avec ta propre tribu, nde eloko esali ke eboma yo ke ba Congolais baina yo. Deuxième point oyo sali ozwi ba pire ennemi ya mboka nde otravailler na bango.
baoyo bango bazakata na mawata mukete ya mboka na biso. Mission na bango ezali kaka bango basomba mituka, bazala na basi ebele, bayemba bango na banzembo, bato wana ozwi nde bango badetruire yo sikoyo, kodetruire yo. Me eloko na kosenga na yo, soki président oyokaka conseil, zonga na bomoto, fanda sikoyo, zwa décision wana, o décision okolukaka ngai, okopesaka ngai ata raison. Décision wana zongisa ba Congolais na bomoko. Okomona ki okofanda à l'aise. Mais lokolo osi odivize bango, nde tombo wana deja osi otimboli yo moko, osi otimboli propre tombo na yo, na division oyo kotisi. Merci, Nzamba azala na yo, c'est votre frère serviteur, pasteur Jean-Claude. Merci. Je voulais encore qu'on m'y rappelle, qu'on rappelle ba oyo tozaki na bango na groupe ya Mukwege for President. Ba papa Philippe, ba mama Eliane, ba papa Kaliave, bango ba yebi peut-être so baza na bonne mémoire, peut-être papa Philippe agardaka ba audio, na mama Eliane na papa Kaliave, soki bomi rappeler na lobaka histoire moko na premier mandat ya président. Na lobaka ke na monaka eloko moko tango nazaka na kin na hotel, na monaka eloko moko ekamisaka ngai. Bon, ezali net blague nazosala, me ezali makambo moko ezali spirituel. Namonaka tango namemaka ba partenaire na ville ya Kinshasa, na ndenge makambo elekaka, ça fait namemaka plus de 10 groupes, na plus de 10 groupes, makambo oyo elekaka ezaka ya mabe, makambo wana ya koloba ke mutu na mutu abandai komona kaka intérêt na ye. Donc ba commission na ba commission ba oyo nga na memaki ezalaki ba partenaire oyo bazalaki na bambongo na bango bayaki po ba investir. J'ai tous les preuves awa na kati ya telefone na ngai, j'ai tous les preuves. Toleka na ba presse, balekisi biso na ba presse, mais sans kosigner eloko. Donc basali biso ba je kaka balekisi biso na ba presse, mais après balobi soki bolingi bo signer bomoni boleki na ba presse, soki bolingi bo signer mena contrat bo pesa mbongo. Bomoni, j'ai tous les preuves ici chez moi. Mais na tango na bandai ko regretter, tango na bungisi lopango na ngai, na bungisaki lopango na ngai. Pourquoi? Parce que ba mindele nyonso wana bamonaki nga net nazo sala aventure na mimi na bango na mboka, mais bazo signer contrat moko te. Alors ba moyen ba sondona kanga na hotel, balobi ke yo tikala na hotel tokofuta, mais landela makambo soki ekomi prêt ya ko signer obengisa biso. Alors na bandaki kolite, na bandai kozela ke soki Nzamba kosunga nini bapesa ngai autorisation ya kosigner contrat nde nabengisa mindele. Mbo lokola makambo eumelaki, et puis en plus nabengisaka ba mindele moko tosuna mutu azali témoin, ezali conseiller ya président oyo azalaki conseiller ya président ya côté ya nani ya agriculture pêche, agriculture pêche et élevage. Ye mutu memaka nga kuna ezalaka ndeko ya président Ngoi Toussaint wa Tshisekedi, nde mutu amemaka nga kuna. Tango nakendaka kuna tokutanaka na ye, donc tosalaka commande ya biloko ba masangu, fufu ya masangu na mbisi na biloko ebele. Nasololaka na ba partenaire na ngai bamemaka biloko ekomi na frontière na côté ya Zambie. Alors jour to nakie kokutana na Ngoi Toussaint wa Tshisekedi po na expliquer ye, mais décision ye kobima na kati ya ba conseiller wana, conseiller wana ya pêche élevage abengisaka conseiller ya soki ya affaires étrangères, ye pe ayaka
na kati wana papa wana apesaka nga condition alobi non tokopesa ordre te biloko ekota mbala moko boye mais lokola batrake esi ebimi yebisa bato wana bamema biso tokende kuna totala biloko bazwa biso en charge hotel nayebisi bango nalobi papa mbisi deja ezali soki 11 track ya mbisi ezali na Kasumbalesa donc soki tosali 3 jours epoli eza na kati ya bafrigo wana soki eumeli na Kasumbalesa 3 jours 1 semaine bambisi wana ekopola fufu kutu ezalaki na problème te fufu bakokitisa yango me mbisi nde balobi no wana ifo tozwa autorisation na temps wana Guilain Nyembo azalaka diricable alors makambo elekaka bongo je suis allé na réserve stratégique je suis allé proposer ça bon bango pe bazalaka na moyen te ya badéplacement po bakende komona biloko wana alors biloko ya bato epolaka wana bambisi epolaka na Kasumbalesa bamindele wana kutu balingaka ta komona ngai te mais à partir ya o wana nde nazwaka songe na ntango nazo regrete nalobi o mboka nini mboka na ngai oyo bato baza ta na mawata moke te batala 300 trak ya fufu ya masango y compris baloso na kati y compris na 11 trak ya mbisi bambisi oyo ya batilapia na Thomson mais biloko nyonso wana epolaka boye mais na ta wana bon alors ngai moyen na atteindre président ezalaka te mpo nga moko na expliquer que président tala makambo ezosalema boye en plus nabangaka kokende même na presse koloba makambo wana pourquoi parce que na kini nazalaka na ndeko te soki naleki na presse nalobi ke botala biloko ezopola boye na boye baconseiller wana nabangaka ke bako bare ngai alors j'étais obligé ya kobima kozonga na kozonga wana nde nazwaka songe moko bolanda nga nazo expliquer bino na 3e audio. Alors après bakoleka na baétape nyonso wana nazwaka songe moko baza koexplike ngai balobi ke votre président akosalaka eloko moko te akosalaka eloko moko te il sera bloqué donc akocircule mboka mobimba akotambola monde mobimba akosalaka eloko moko te parce que nazwaka songe wana namonaka président aza koya ezaka date oyo si je me souviens nakotala date wana na kaye ezaka na 2022 na moment oyo président ifale ayamba bato ya Union africaine na Kinshasa bazaka na réunion moko boye na Kinshasa wana alors président tango aza koya ngai bazolakisa nga na ndoto tango président aza koya po akota na salle wana président azalaka ase alati bilamba oyo ezalaka chiffonné ezalaka froissé alors po akota na salle wana nde ngai nalakisa président bato nyonso koleka wana ntango azoleka motu moko te abandaki koexplike notre président ke ozali mal habillé mais ezali kaka ngai ntango akomi nde namoni nalobi non notre président ozali mal habillé devant bainvité kuna ozokende ozali mal habillé tala bilamba ezali froissé bilamba ezali mabe. Alors nde aye komi rendre compte atali ye moko alobi oui bilamba na ngai ezali froissé pourquoi naleki kobima résidence tina koma awa mais mutu moko te ayebisi nga boye même bagarde bazalaki pembeni na ngai même baconseiller mais yo nde ozwi chance akoyebisa nga boye nde na minute wana président alongoli clé ya mutuka na ye place bilamba ya bie ezalaki apesi nga alobi kende na résidence na ngai kende ozwa bilamba wana oya na bilamba wana mpona nalata bilamba wana
Je pense que M. Philippe Musangilai ayebi makambo ezali na docteur moko aza na kati azaka na kati ya groupe oyo bande kodiscute mingi docteur wana ya moto aidepes nabosani nkombo na ye abengisaka nga na pembeni mpo aexplike nga songe wana selon pensé na ye po na ye président akosala biloko ya koleka makasi me ndoto wana namonaka eza kolakisa bongo te me jusqu'aujourd'hui naza komona ke makambo eza kokende komi empire. C'est pour cela que je suis toujours obligé ya korapele lisusu namonaka songe wana namoni président tango président aza kokende kokota na kati ya bureau bilamba na lo je dis bien que bilamba ezalaka froissé ezalaka chiffonné ezalaka repassé te bilamba wana ezalaka busoto. Alors tango azokende koprésente komi présente devant bato wana donc aza koreprésente mboka na biso Congo mais nga nazwaka chance wana na kati ya songe. J'ai expliqué à notre président que président tala ndenge osi olati bilamba ezali busoto ezali froissé nde apesaka nga clé ya jeep na ye privé oyo atambolaka nango jeep présidentielle apesaka nga clé ya mutuka alobi kende na résidence na résidence kuna oyo expliqué bagarde ke notre président atindi ngai mpona amemela ye bilamba oyo ezali na kati ya mutuka. Quand je suis allé na bandi kokende nde na ye komi rendre compte alobi ndenge président apesi nga clé oyo soki nakomi kuna bapose nga bakestion ebele nakoloba nini nde nazongi lisusu na explike président ye atelemaki kaka azozela ngai naya na bilamba wana nde natuni ye nalobi non mon président soki nakutani na bato wana bakondima ndenge nini ke yo nde opesi nga clé oyo nde alobi te tala likolo ya clé ezali na bouton soki okomi wana fina. En plus deuxième question natunaka ye nalobi ke mituka ezalaka ebele na présidence nakoyeba ndenge nini nakobanda kofungola mutuka moko tina ndenge nakofungola alobi te tala likolo ya contact eza na bouton soki okomi wana fina likolo ya bouton wana okomona balampe bafe ekopela soki minda wana ntango ekopela directement nde kolakisaki mutuka wana soki basoda batuni yo yebisa bango ke président alobi namema bilamba na repasse yango et en plus alobi ke bo accompagner ngai po tokende kotikela ye mais tango naza koya napesi ye bilamba wana na repasse mais mutu moko te abanda ekondima ngai na tango wana nazokende soki na expliqué bango tokutani na mutu nalobi président atindi ngai nakende komemela ye bilamba mutu moko te abandaki kondima ngai mutu nyonso abandaki koloba yo président tinda yo mais ntango nazokende nakomi na niveau wana nazwi bilamba basoda bandimi nazwa na repasse na memeli président alati ntango akoti na sale bato nyonso babeti maboko bato nyonso babetaka maboko mboka mobimba ebetaka maboko ntango président alati sikoyo bilamba ya sika makambo ya sika nde eloko oyo nakomi komona ke nzambe azolakisa biso soki président alingi alata bilamba ya sika ezali kochange comportement donc kotika ba mauvaise comportement oyo azalaki nango ya kala donc ya okovivre na orgueil komimona ke asi akomi deja ndenge bandeki kokumisa ye roi soleil babiloko nyonso wana ifo abimisango soki alingi asauve soki aza na amour ya mboka oyo Congo asolola na bandeko na ye bakongole parce que oyo baza libanda mutu moko te akondima abima libanda ya mboka azala humilie donc complot esi ekomi na niveau moko ya monene mais asauve mboka asauve na vie na ye mais ntango nga nayokaka makambo oyo nzambe ayebisaka nga nini alobaka ke nakohumilie président oyo akosalaka eloko moko te alobi ke c'est à partir ya ngai nde nakopesaka solution na mboka oyo peut-être ekozala conseil oyo topesi président soki ba audio oyo ekomeli ye peut-être akochange
ba décision oyo aza nango ba nini oyo asi azwi deja po azongisa mboka na bomo mboka na rai epuis azongisa bakongole na bomoko parce que na minute oyo tous les congolais baza kovivre na hypocrisie ndenge nalobaki na première audio wana. Donc tous les congolais baza kovivre na hypocrisie, na kati ya hypocrisie wana bokomona ke makila ekotangamaka awa na mboka, surtout na mboka Kinshasa wana na kote kobanda kaka ba Congo central ti ba Kinshasa wana. Et en plus deuxième province oyo makile kosopanaka ezalika Grand Katanga. Grand Katanga makile kosopanaka oya mabe. Alors mutu oyo azali na makasi ya kostope hémorragie wana ezali kaka président. Nde Nzambe aza kosenga ye abengisa tout le monde, ba oyo baza libanda ya mboka na ba oyo baza na kati ya ba prison na ba oyo baza kobundisa mboka bafanda basolola. Si s'agit ya kokondane ba oyo basalaki mabe bakondane bango me mpona kosauve mboka parce que complot si ekomi déjà na niveau élevé. Président zonga na bomoto eloko naza koexplike yo président Tshisekedi zala mayele. Pourquoi? Kozwa mboka oyo nete wenze te, complot si ekomi na niveau ya munene. Biso toza na problème te, biso tobandeko tolukaka solution mpona mboka na biso, mais batu na yo nde bablokaka biso. Biso tolukaka solution po mbele awa soki tala namemaka gouvernement égyptien bazalaka na a mesure ya kosala 8000 hectares ya bilanga chaque année. Donc baza ko bakisaka na ba province nyonso balingai basala 8000 hectares année o mosusu ye basali ba ekomi ata 15000 hectares bazokende ndenge wana. Mais ba oyo bapekisaka makambo wana esalema te ezali ba ministre na yo ya kala wana. Ba ministre na yo bayambaka biso na bureau balekisa biso tina ba presse, mais jour a signer contrat ministre alimwa na bureau toke kokutana na directeur conseiller na ye na directeur de cabinet na ye balobi ke alobi soki bolingi bo signer contrat il faut botia mbongo na compte. Nde makambo ndenge ezalaka. Mais biso tomemi mbongo na biso tomemi solution na mboka bazosenga en plus bazokatela biso mbongo oyo tokopesa. Alors ce n'est pas nous tozali ba ennemi na yo, nous les serviteurs. Biso tozwaki temps ya kosunga yo, biso tozwaki temps ya kosunga yo. Mais oyo nga na pesi yo ezali pensée ya Nzambe, ezali makambo oyo euti na Nzambe. Soki okontinue kaka na chemin oyo ozomema ya kosala orgueil mutu makasi, président nakosa yo te, okokanisaka ngai ata ntango okozala kuna na ngambo mosusu. Eloko oyo nazosenga na yo fanda méditer. Bao nyonso oza na bango na kati ya union sacrée baza batu na yo te, ce sont des ennemis pire et simple. Bao bazoluka shit na yo, bazoluka okufa noki. Ba oyo kutu baza na besoin ba sauver yo, ba sauver na mboka ezali ba oyo zo bengana libanda, ba oyo kangi baza na kati ya prison, ba oyo baza koyebiso vérité nde batu wana balingi yo. Ba oyo nyonso oyo za kosala poursuite nde batu balingi yo, nde batu balingi mboka. Ba oyo nyonso za na bango na kati ya union sacrée bazosala les corbeaux et les renards, bango bafandi wana balobi yaya oyo aza na makasi ya kosala mosala te topie kaka. Donc ezali club ya pillage. Président fongola mayele zala zonga na bomoto. Merci.